Mbote, leo na laksa bino ndenge na sali na pona ba recette na sala ba jus oyo na céleri. Donc bolanda video po boyeba ndenge ni nasalaki ba jus oyo ba recette misato nazopesa bino lelo. Vie eza kaka moko ba chance ebele. Pamela's Lifestyle. Jus ya céleri to sala ngo ya 3 céleri, citron ya katikati na 6 carottes. Ya oya ananas wana besoin ya 3 céleri, citron ya katikati na kati mwa quantité ya tangawisi na ananas. Mais na utizeka ananas ndambo pour le reste na bomba pour na bana balia. Oya pomme pe sous 3 céleri, 2 poires na 2 pommes. Sikoyo to préparer déjà ba fruits na biso na céleri, to katia to sukoli yango pe bien, autant chance sikoyo na machine yango ya jus et c'est la biso jus. Awa to bande sikoyo ko sala liboso na jus ya poire, pomme na céleri. Et voilà, ba recette tanga misato ya jus ya céleri yango yo, ya jus ya céleri na ananas, jus ya céleri na carottes, na jus ya céleri na pomme na poire. À votre santé. Cheers. Bobo sanate, vie ezaka kamoko, mais ba chance pe esilaka. Pamela's Lifestyle.